Tant on a lobby na ko enseigner la parole de Dieu na bité que na défendre leader na ngate. Au moins te que nga na yé na internet ndenge zawana ko ya na nga na internet impolitesse ici là. Surtout na ba oyanga ba yebi que so fingi général Etumba Obima. En tout cas impolitesse c'est ça qui m'a cassé na internet et comment vraiment limité. Ba to comment ko banga ko lo ba n'importe quoi. Déjà il qu'on a arrangé na internet ya wana Brigitte Savané ayebi maman na Chancel na Suisse. Congo Check News TV. Il y a 6 moutons. Abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Oh, on suit mon pensa. Bonjour, bonsoir partout dans le monde. Il y a une maman et on pense que nous avons arrivé dans l'engos, c'est l'engos. Babi avant lui, on a quitté quoi? On release on a vraiment hier on avait dans l'engos. On a payé Dorcas Pengemot, on a payé Nicolas, on a payé mère nangai mami bakacho la fille. Parfait beauté, mère nangai Elisabeth Mayang, imam Boutamboté. Babi je l'entends qu'à dire moi na maman moi no hasard. Donc na habité. Oh ba maman ba payer sa confiance. Oh mon kile mon bimba balingaka. Non qui maka yo ebika moi. Moi mes attentes ezaka moi mon gongo dérangé mais ngena ça na ngate mais na mona biloko mo funa tune ma ya makasi na biki masa na nadar masa na Joe Cole depuis Turquie azawana il est vraiment tazana ken piana wana vraiment donc na pesio pembote koki maman sima yango ngaka rande za bonjour Manick de John. Bonjour Jonathan Kadi. Merveilleux. Merci pareillement papa. Boni 2018 ndé bandaki ndé pesiko to commandé à la fin il est kindeni 2018 les années moko l'équipe vraiment kitoko makasi l'équipe kitoko makasi album na biso et cartonné ma camion sur mike et les 2018 l'équipe a kitoko makasi inconvénient moto moni ya mabe na 2018 et inconvénient na moni ya mabe na 2018 ezaka jalousie au bazana ngo envers leader na biso au bazana ngo envers biso poto pona fali pupa soto zo finga malelo eza poto pona fali pupa Oyo, azo défendre drapeau en boka partout. Donc, et on a habillé les jaloux. Pour continuer à nos jalousies. Les professeurs azo persévérer sous les cas par Zouri, à Coco Dilasso, Elodie et Fefe Nambourg, Balobi appel masqué. Eric Ndomba s'y appelle masqué. Meilleur vœu. Babi Manick de John Kalaming te date au côté de 2019 tu es que chaque année il y a un élo qui ça n'est l'eau à Sikoyi on a 2000 au côté on a 2019 et là on a côté on a 2019 et ça plus dans le Maloba Nzambe Malobanza mango to yebite nengo zo le blanza côté il y a vraiment mingi to Malobanza mango to zo yebate nengo mingi na bana ko enseigner parole biblique dans nos salles d'émission na Bible il faut to la qui sabatu peut-être Nzambe nga pa Nzambe na mission ya enseigner bato bayoka nga makasi alors Nzambe wana lobi nanga que le quoi na force ya parole na enseigner pe parole de Dieu na enseigner pe parole de Dieu na la sabatu que le royaume des cieux existe Babi Manick mta aussi na ko finga ranking partout c'est temps au sama comme on simba vraiment simba parce que le Saint-Esprit est avec moi na déjà na don na mona makambo o nga mona comprendre te no tali kambo na moni na arrangear mambo ebele na ngana ngana bala na sa mariage te me na bongisa ba mabala batwe ba vandi na pesa ba conseil ya bien même ba bana na ba journaliste ba yebi na pesa ba conseil o lelo ba vanda o pesa ba solution mais le quoi ba na ba ingrate Nzambe a pardonné bango siko Manick de John a bien bandosé l'émission na Bible soki par exemple parce que yo to yebi ke bozaka des personnes botambola na maïté botambola naissance siko par exemple sur yo ki susu mutu moka leki attaquer des kings na mono cha Bible pembeni tant on a lobby na kubana ko enseigner ba parole de Dieu na bité que na défendre leader na ngate au moins te que nga na ye na internet ndenge zawana ko ya na nga na internet impolitesse ici là surtout na ba oyanga ba yebi que so fingi général Etumba Obima. En tout cas, impolitesse, c'est ça qui m'a cassé sur internet. Et comment vraiment limité. Comment on banga, n'importe quoi. Déjà, il qu'on a arrangé sur internet, il y a une Brigitte Savané ayebi maman na Chancel na Suisse. Elodie et Fefe. Elisabeth Mayangi, Mambuta que j'aime beaucoup. Belisha Mafolo. Mamicho Chamali ou à la classe. Balobi Igete Siki Igwe 7 fois vrai chérie 11 ans de mariage. Karine Loali Ayebi.
naza mutu oyo na pesa ka ba droit de réponse maman pasteur maman Sylvie Mapata ata penda besoin de loko nzambe yango na ina profiter na ça loko nzambe ngo eloko ya nzambe yango siko toyebi ke Manique de Dieu non seulement mais eloko ya nzambe ngo ezate ke loko comme eloko ya nzambe il faut éclaircir par fanatique non bien parce qu'après mission tongo ekota bado eloko il faut éclaircir par fanatique non eloko ya nzambe ngo ezata ngo eloko ya nzambe ezali mais soki bo attaquer na ko défendre leader nanga na défendre leader nanga mais avec de normes. Les gens qui font des émissions, ils ont des émissions qui sont des émissions. Manique de John, Miss Zola, la somme, surtout dans les commentaires, ils ont mystique. Miss Zola, Miss Zola. On a des commentaires, on dit que c'est bon, ça va. Le belanga est l'autre côté. Et le belanga est l'autre. Non, moi, Jean-Léonard Itouni, je respecte les gens, je n'ai pas peur de gens. J'ai peur que de Dieu. Pour aider mon souffler de vie. Je respecte même mes enfants. J'ai peur que de mes enfants. Pendant que ça, les cambo, au lingité, na ko ça les prince à sépélité, na obanga, réaction Jonathan Ezandeni. Et puis ils ont ma cambo belé, bana poto na yeb sabino, les ont ma cambo belé na vina na salate za pona mwana mo. Les ont ma cambo belé na salate za nti bakindumba. Ba délire obina na baba. Koza na ba compagnon belé koza na ba mibali nini na sala ngote pour respecter garçon avandi na bien que papa ya parce que ndé obomoni avandi boy aza difficile ngaku na lobaka il fallait pas na bota mwana lokwa ye aza difficile au kokate aloba na omingité alobaka so lobika moko aza dictateur mwana leki na ye avanda kana ndaku na ye na bonne talaka azwa leki na ye na ndaku na ye na nebozo mona ya vandi ba aza difficile na kokakete tango so lingo sa neto comprendre ye donc na bota bana oyo prince kutu donc tango zo loba ne azoloba mbala moko na bana na nga ba koma ko diriger nga nde bato bakansaka naza na bongo te nga naza na balugaru oyo keno osaleli bana nga bana respect na nga makasi mais so na saleli kama mabe na yokaka bango somo surtout biloba loba prince yekutu ndesana ya pesa kande ba punition po ayebi ke na kozwa mbongo me na koma ampiaka tano yo stango na koma pa na ye na yo senga na koma na faiblesse nde place sa mama omoni likambo esali boye yebe na lingaka te mama boye te ozomona na eza ba nde bokansaka na vivanga na menaka vi na ngai selon papa yaya linga ba bêtise te taka na se discipline nde na fandaka boye okoyela nga ba aventure tant papa nga vana bala papa ya ifandima aotala bi po to uti musika to linga te akoto abananga mama to uti musika na lingi to kota jigolo moko escromo boy aya ko embrouiller biso c'est mieux vanda bongo na bota bana trop difficile nga mona tuna kanzambe po na boti bana difficile boy bana nga logique nga moko mutambutu mutu me na boti bana ya logique voilà quoi. Oui, Manique de John, l'autre fois, tout le monde a eu au Sénat qui bibi kapinga, au Sénat qui moi, au Sénat pardon à fanatique na yo, de finir moi na bibi kapinga, mais tout le monde a sous émission, mon retour au salaire mais terrible. C'est au binomi balé commune. Te yé pena na tché na mode d'avion. Na Sénat moi ne pardon parce que yo mtoloba na ngobi maman arrête ça. Oyebi à venir, te oyebi lobby te biso to bandi na okobota. Oyebi lobby te maman. Yo mto peksa ngai. Obina maman na linko yoka susute otanga kombo ya mwana bibi aza mwana aza innocente so na mama iye mtaloba ina ngabi mama so na mama continue so na mama na lingi ko yoka susute otanga kombo ya mwana bibi kapinga kizengi te poto yebi lobi te nga na obota nanu bana so lobi na bali na boti bana so siko nga pe na se retrouver na bakawana mama ozwa ngonde yo mto pekisa inga na senga ya ona senga oblige inga ina leka na senga sengi bibi pardon te mo sengi ne mwana na ye alimbisanga na misu ya na sengi mwana na ye na nzambe. Merci. Siko Manique de John mais to moni siko video mo na taina nga mo esalinga pasi makamo saka lobi siko yona mosako juste bo welaka nini to welaka po na lakisa bato mokili ke azana mwana o azana talent anekisha mwana wana nga siko na pesa mwana na chance le azana producteur le azana bato azo soutenir logo yone bo welaka ya ngwana donc yekutu mode d'avion siko yo bato nso mode d'avion c'est que mode d'avion mona 2019 donc makambo wana donc pourquoi pas Manique de John mode d'avion banango kala te toyebi ke mode d'avion pesa da mutu moko boye mode d'avion mati siko tika lotanga komone pourquoi pas ko peta peka mode d'avion na bato nyonso o baleka batanga tanga kono ba oni soko chama okana mode d'avion te chama na mode d'avion te
pour bon et ya comme appelle signe à faiblesse so quoi attaquer na quoi attaquer na oteya même Jésus tant akotaki na kati ya nini ya temple akutaki makambe a frappaki a panzaki voilà donc eza na ngote ke soko koteya eza ke komota mona mai donc autant mo naissance non autant mo naissance. Bon, ça va la paix, sinon on va monter dans yes. Mami Bakacho la fille à parfait. Babi Metiti, ma babi Crisco Louvandi Azana. Dorcas Peng, babi Patricia Mambu, babi Patricia Mambu na France, voilà. Dobi babi. Botikana sekatanda mu, dobo tikana na sekaso na seka même Manik de John. Balobi 2019 oyo. Avion Zali. Avion Zali. Canada Zali. Hein? Jennifer Mbilo, numéro 3. Michel Junior Okito. Motema ya Mireille Okito. Clarence Itouni Motema ya Jean de Pierre Badiata. Hein? Elodie est fait Nambourg. Elodie, plus 243 90 43 16 621. Plus 243 90 43 16 621. Bafet Yangoyo. Hein? La puissante. Bafeti yangoyo ngana ebi ozelisa ngate bafeti yangoyo balobi appel masqué signaler Lodi ko bafeti yangoyo. Elisabeth Mayangi, merci beaucoup merci beaucoup vraiment na otambwaka naissance ndenge zawana makambo bien eza na 2019 babi mais Manik de John griffe bimi mais yo ta griffté nini attitude naza nango déjà na ba émission to banda bo mwana la attitude donc pour na ba fanatique ba benga babi non banda griffe bimi ka dimanche ko makana Facebook attitude mais até le remonter là ça attitude des ali Manik de John parle de la émission té na lobela ngo na lobela ngo te mikolo ezaka attitude ndato sala boto sa na attitude toujours babi moi to ka bon déjà moi lubasuka ezaka ka bolukelo nyanzambe Poboza la bien bolingana, botika lokuta. Choisis ma tata numéro 10, l'ange céleste. Bonne année yango. Alice Batatou, Kachala. Balobi Savané, Brigitte Savané, maman na chancel na Suisse. Naomi Sandoukou fille à longue jambe. Siska Issa. Wana yanga ya motema mwana nga liboso ya mwasi. Akasi à la reine de tous les bébés. Anandonga la fille du roi, Tom Yumba. Ba nanga nyonso na lela na linga bino mingi, j'ai vu que pour vous. Après Nzambe Zabino, na vie nanga. Après Nzambe Zabino. Bon retour à Ken Piana à Kinshasa. Merci beaucoup. To kamo dana manike de John ngapena pesa pe oya ngai mbote. Na pesi Jennifer Mbilo numéro 3. Jennifer Mbilo maman na ngai Mireille Okito motema ya Junior Okito. Na Belgique wana na pesi Dorcas Dorcas Masudi mbote na pesi Dora Penge mbote na pesi Niclette Moyona na pesi Mami Bakacho la fille à parfum mbote na pesi Patricia Mambu mbote na pesi Susunani Elvis la puissance d'El Grâce Titi Kabalu muluba ya mwindu mère na Titi Kabalu mère venayo na pesi pena bateau bolinga ngaite lo na sukisa nani na boka mutute ba mama e tokos bana poto bana ki bana mona Congo Check News TV ya simu mutombo abonnez-vous on suit bango penza